Yangone pesa kakimya. Soko soko pepa. Eza malamu. Ilungu yoso. Ya uke salaka ne mama. Ya uke salaka ne mama. Ilungu yoso. Ya uke salaka ne mama. Soki tovani na kimya togo bongisa mokili. Nitumbando na tola na kati ya betu. Ilungu yoso ya uke salaka ne mama. Koza na bolongo bolingo mikono nyoso po yangone salaka kimya. Ya uke salaka ne mama. Ya uke salaka ne mama. Bolingo esalaka kimya etongaka kimya. Yawe Zambe na lola kolona ngayo zali Zambe. Yawe Maboko
tondi opoza nzambe oyo olingaki oyo esalema mpona lokumu na yo na kombo na Yesu. Matondo tobete likolo maboko. Merci mpona bandeko na biso bango kokita bana bazali kokita na esengo nyonso epai ozwami otelemi epai ovandi otelemi toyamba mboka likabo mpona lingomba likabo euti lola na bete na poko ya elo toli okozwa ekosunga yo ekosunga ngai nos cœurs. Accepte mon Dieu, que ta main tendue, que ta main puissante. De suivre les images, les actions du président de la République sur les réalisations de votre nouveau bâtiment. Quelles sont vos impressions? Madame, vous savez que c'est une première pour nous qui sommes jeunes comme vous. Voir ces bâtiments, c'est un nouveau bâtiment. Et c'est le seul président qui a songé à commencer les développements par la base, qui est le programme des 145 territoires que nous appelons tous les programmes Fati Béton. C'est un exploit et nous tenons à lui dire merci. De tout cœur, nous le remercions. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire à votre population de Mwanda? Vous, en tant qu'administrateur, qu'est-ce que vous pouvez dire à votre population de Mwanda? Je demanderai à la population de Mwanda de pouvoir en faire bon usage. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des hôpitaux, nous avons des écoles modernes et nous avons un nouveau bâtiment administratif. Là, je fais allusion au territoire de Mwanda. C'est pourquoi nous allons faire large diffusion pour faire voir à la population que c'est une première et que nous devons protéger tous ces acquis. Merci beaucoup. Que Dieu lui donne encore la force, la sagesse et l'intelligence pour qu'il puisse vraiment continuer le travail que Dieu lui a donné pour cette nation. Et nous sommes en train de prier aussi pour toute la nation afin que la paix règne même dans toutes les provinces et surtout du côté de l'Est, là où il y a la guerre. Nous implorons la grâce du Seigneur que ces coins-là puissent aussi connaître la paix. Et aussi en particulier pour notre territoire de Mwanda, nous voulons vraiment qu'il y ait la paix, qu'il y ait la sécurité, que les gens puissent vivre paisiblement et que nous puissions connaître vraiment les développements dans notre territoire de Mwanda. Alors vous allez vous limiter là ou vous allez poursuivre avec cette activité? Non, nous continuons. Nous avons organisé cela pour 3 jours. Nous sommes aujourd'hui le mercredi, ce n'est que le début. Demain, jeudi, nous serons encore là. Et le vendredi, ça sera la fin. Merci, pasteur. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, papa journaliste, na sepeli na mutuna parce que ezali musala oyo nzambe apesi biso. Pona nini mokili passe ekoti. Passe ezaka te que parce que tozolia te mais insécurité ekoti. Et puis bakonzi na biso bazokota na ba élection. Esengeli tobondela makasi pona nini tozala na kimia. Parce que ceux qui kimia zate nyonso tozoko bongisa ekosimba te. Munguna pe akoteli biso. Alingi kaka ko bebisa. Yango wana oyo atelmisaka hémorragie ya munguna ezali kaka yemoko yawe. Tata moko zabule. Tata simuki ngani ayaki pona nini? O biso pe tozwa bonsomi. Yango na moni ke tosangana ki mangomba nyonso.
ndenge président na biso alingi ke tozalaka moko lingomba pe balobi na biso bolingo mibeko pe misala, c'est-à-dire que soki tozala bolingo mabe kozala te yango na tobondeli makasi ensemble po moto na moto ayeba ke na bolingo nyonso ya malamu ekomonana, kasi soki tokabwani soki tozala bokabwani mabe ekoleka mingi. Yango moni batambusi nyonso ya mama ngomba awa na territoire ya Mwanda tosanganaki tozwaki likanisi tobondela po tosala bomoko na bomoko tokolonga etumba tosala ngo.
Ça c'est la collective. Papa, Alexis Fonkadou, Kasekata et Dali Lyon. Bon, nous avons le nom du Toko. Pour Luka, Kotonga, Lingo.
Abengo
Et lorsque Satan a banakala, tisiko yuba menace toujours mwana makambo ya ndenge na ndenge, motema mabende likimiki. Uyokane ezalaka lisusu te. Ebolimbisi mpe ezalaka lisusu te. Koyinana kambo ya ndenge na ndenge. Angola.